Mbote bandeko babolingo. Certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu, meilleur à vous. La mifa na ça l'émission n'a pas si na motema ko dénoncer ma bien la communauté. Et de quoi il s'agit? Plus ou moins 2 mois passés, parce qu'il y a de ces vidéos là où Batindelinga comme preuve, il s'agit pendant exactement 2 mois juste. Et bato yo baza scotché branché na YouTube et balanda ba vidéo ba émission mingi ya YouTube ba reconnaître facilement parce que bande ko na baza pe na TikTok, mais na TikTok balanda ma penza tende balanda ma na YouTube. Na YouTube ba penza ba grand compte tout ça. Et ndeko moi c'est benginga ya s'il te plaît la émission na bokebi peut partager en max mais balobani massivement, partager massivement s'il vous plaît. Po bandeko bayeba ba réalité misusu elekaka na monde ba réseaux sociaux oyo ba misalo tozo sala oyo. Et ne ko dénoncer mabe moko zo ranger communauté na ngai. Ah, méchanceté. Motema mabe. Et ya maona ya pas c'est que oka muto manifester motema mabe mais motema mabe ngo zo manifester envers qui? Mutu o ako manifester motema mabe envers yete. Mutu ana sungi eta mususu. Na place à la bien naie. Il n'y a pas le cas sunga mutuana. Non. Il y a manifesté ma méchanceté. À quoi utiliser manipulation pour le cas à escroquer mutu. Prodige, stop and reduce. Alors, une sœur m'appelle. Na mon m'appelle nae, je crois hier, hein, mais na yamba été. Bon, ya benga inga mais na bano yamba te. Lelo bino bobika yar mo ba business zala. Ah, nzambe kana ok na yamba na yambi. Allô maman, comment tu vas? Ngana landaka yo naza abonné na ya YouTube. Ngana zaka na YouTube na kota ba réseau mususu penza te mais naza na pasi na motema. Elo mo buta okomela ngai ya ona lingana solo la na yo. Soko ko salela ngai émission s'il te plaît parce que j'ai très mal. Tant de ko expliquer ngai na oki mawa, na oki pasi. Comment battu ba roza motema mabe. Tina niveau oyo. La mifa il y a une sœur, na kombo Daniel, batobele ba ebie. Daniel Ntumba Kabea, je crois. Daniel Ntumba Kabea. Ndeko moi si oyo, auta kozala victime ya escroquerie, ya pasteur mo ya Camerounais. Bino bobi ba frapper ya ba pasteur ya Camerounais. Batobele balana lisolo na réseaux sociaux, nazoluka kombo ya pasteur ango et voilà yeyo. Voilà. Le pasteur s'appelle Joseph. Hein? Joseph Ayerobo. Ayesogi Ayerobout. Sogi Ayerobout. Aza Camerounais. Et bana indengene. Na obeta lisolo ngo penza te mena pesa bino ka mo briefing. Ndeko moi si camarade na muta memage na église wana ba Camerounais. Pour la délivrance. Na habité ya nini et tamba kei. Et comme siko ke ba komi ko kolela ye. Bobika ba jeba pasteur. Il faut sommer la pasteur méga abonnement, il faut sommer la pasteur carburant, il faut sommer la pasteur sapat, il faut sommer la pasteur veste. N'est-ce pas s'il y a quelques mois, la sœur a réalisé que balait plus de 10 000 euros. Mais après, et leur malongé ça l'a quitté. À comprendre que non, ils ont bouzoba, ils ont bagé à ma vie. De ayaki na communauté na biso parce que ça congolaise. Aluka contacté quelques youtubeurs au ba dénonçaka ba mambo ya motindo oyo pona pesa lisolo na ye. Et la sœur a contactaki ba youtuber ebele. Non, ya liboso na contactaki na otanga kombo muto awate, na o matsa mutu na miniature te, na o poster lo wa mutu te pona ko éviter polémique. OK? Pour ezala te ke ayeko bebisa musala ya baninga. Je vais pas le faire. Je vais dénoncer le mal parce que j'ai de preuves. Hein? So na sale onte na obima pe mutema mabe et pour na osumuka na miso nzambe. J'ai de preuves. Il y a grave. Ok, si on a posté awa, bandeko wana baro yina bango. Bandeko wana, en tout cas, bato belé, o ba sepela na bango, balanda bango, ba osa d'accord na bango te. Parce que c'est très méchant. Très méchant. Bandeko. Ndeko na biso moi si, a bengi ndeko moko ya moi si. Asa YouTubers, asa pe na TikTok awa, asa la ba émission en français. Bato belé ba apprécier ke ba lingara e balanda rae. Keta mamuna kutani nango. Ndeko ayebisie pesanga autant. Je crois que c'est 200 euros et l'autre, moi, on a 200 ou 300 euros. Bon, il y a mon salaire, mon nom, on a un salaire, mon salaire. Mais au moins, c'est à Pessi.
Bandeko. Vous savez ce qui s'est passé après? Comme Batobele tellement Timbela YouTube. Pour YouTube et Foutara. Hein? Bon, réseaux sociaux se Foutara, mais sauf que les réseaux sociaux se Foutara bien, monsieur Foutara bien, mais sous ils ont la benga on est ba formé. Hein? Oh yo, sur le ngozo lambon, on est TikTok, sur le ngozo lambon on a TikTok. Il y a un sauté ka ba bilo on a ba article na Batobele bon on a ba chaque jour bazo resala ba émission bazo teka teka. Et ngape ya moya on bo mona na on boite moi ba pa na yo teka café na na benda ngondo, so na zuma commande. Et salis-moi bien. Mais que, en termes de foot, Dieu me voit, Nzamba Likolo, ata 1 franc, ata 1 centime, na TikTok, na zoraté. Et na okosate. Kala na monétisation, TikTok nanga, mais na perda monétisation. Bon, na ki pape, Hollande la monte parce que ça na ba centime. Et imaginez la journée moro, top vidéo moro, et sali, ceux qui combien de cas, et ko c'est le 10 centimes. Tu feras quoi avec? Et on a qui part en pété. Mais, et ça na bamboka, oh, YouTube, TikTok, et footaka. Neti France, Canada, bref, c'est ça. Et puis bato basalara ba live moi mingi na TikTok bazo ambongo so ba abonné ba maboko pété net bande musuna mona na autant ba comboté pour comme polémique té en tout cas ba se retrouvaka o kapenda ba boire ba faire bien o kapenda ba cadeau ya bien so abeti moi 6 heures du temps à vendre les on penda ton tipo connaître musuna bi penda zo ka chaque 22 heures à se connecter à 6 heures ba 2 heures du matin 3 heures en Afrique voilà mbongo so kota fin du mois que ben na paye pas le mois musunya futi ndaku asali provision eza vie nzamba pambola mutu na bandenge belé mais biso am so sali live aussi si live net lobby na suis 3 centimes 3 flair on ba flair wana ba tinera misato 3 centimes na live na salagi so ya ba plus ou moins 45 minutes c'est ça. Hein, voilà, à chacun son dada. Alors, ndeko moi si, batobele na batimbela YouTube. Ba on ma sala ba émission ba épisode. Et na on m'a bêté, eza stratégie. Ndeko na biso moi si, a komi ko sala ba épisode na émission ndeko na biso. Ba épisode, a kozongela ndeko wana pona oyebisa yebo écoute. Mon nenga na sala ba émission ebele boy, eza na o défendre yo, de faux pierre mbongo. Ba 200 300 no tindela nga yango te bandeko na ngai eloko pesinga pasi na mawa tamu ndeko azo pisanga na mona oneti ba blague nga be malili ya poto ya mo pe ndingisa batu mitu o kata musunde ko mutu ekoti mo malili mingi anzolo ba bilobela mama zolo beza solo mes frères et sœurs oh non c'est pas vrai quelle méchanceté ndeko moi si atindelinga ba capture ya ba conversation na ba vidéo s'il vous plaît na ba transfert na combo ya solo ya ndeko moi si parce que na poto pour continuer bancaire au fond on a combo na bien sûr les amis ba transfert à ba 1000 euros mbongo poto ya pasi ata so gagnera ba million et mbongo na ye azana charge abinanga mama na mukumba na bandeko ona zoration na bango na mwana za autiste mama nazo kapasi bandeko na ba 1000 euros. Ma sœur, tu es méchante, hein? Mais on te dit dénoncer ba passe-temps. On te dit dénoncer ba pasteur. On dirait yo ça meilleur que bango. On dirait yo mutu malamu. O dénoncer mabe parce que osa d'accord te nzokande. Et ça parce que yo po mutu mabe. Yango baloba muibi alinga ba iba ete. Bandeko. Mbongo. Na moni vidéo mususu atindeli ndeko Daniel. Bomoni ba manzanza o ya ba 555 ba chaka ba champagne. Hein? Nde on a biso moi si YouTubers a check champagne et puis so tanga kombo ya mwana mwasi wana Daniel asa ko mela champagne so seka so yanga minu champagne yaya na mbongo masumu bien mal qui profite raté. Comment vous pouvez être si méchante? Nde ko moi si asa victime et na place bo sungaye bino boyo ko charger mbongo ebele et puis bo landela ka bandeko alende ko moi si bambongo et souki wana te pona ko cracher sur bonté na ye na souka ce qui m'a fait mal et ça like aya ko kotisa ndeko mususu ya mobali wa youtuber boyebi bien o abenga pe ba pasteur ba passe-temps o amukuse na cop que no kuna marché na ebite so pasa likangu na ebite nini tala mwana mwasi bo ndeko wana mukusa ko mobenga mwana mwasi na moi si je vais parler de ton histoire atindelinga ba capture atindele transfert liboso 200 ay ko tindele 400 ay moi ça comprendre que ba ko mosala nga ba jemabe boyebi nini a bloqué alinko pesa so mbongo te ndeko mobile ya youtuber ya mukuse a commencé la émission contre la fille disant que ya bano que séduire pasteur wana po bimanaye comment vous pouvez être si méchant mutopé si bino mbongo
Sali la mifa nazo continuer dossier de onabiso Daniel Kabeya, Daniel Tumba Kabeya. Bandeko, nasuka ki place ya ndeko mobali oyo pa dénoncer ba pasta, ye pa koti na cop. Alinga bano arnaquer la fille. Awana rolia mbongo ebele. Non na rolobela, ye pe ba pesi mois décembre après communauté il faut bakisa mbongo parce que ndeko moi ça monique c'est trop. Ndeko mobali omo sala ba émission contre la fille. Que ya baneko ke nene église wana pona séduire pasteur Paul ko koma makango pasteur po bimana pasteur wana nyonso pourquoi parce que ye pa lingaki envoie mawana ali asuki ba combien de millions du coup tellement la fille a coincé a commencé à bemi muto apesi mbongo au sale émission na faveur na ye par rapport ndenga zaki victime et y a eu des preuves du coup au retourner mundu qui contre pourquoi parce que yo linga yo bénéficie lia mingi et tant bossa la ba vidéo ba émission YouTube vous paye et ko quitter mbongo ndambo ba pesa ki ne bandele ko quitter il faut bana kolia susu mbongo bande ko bota niveau motema mabe abisinga ba mama misusu pe ba youtubers a contacter ki bango pe je crois bande ko bolanda ka YouTube boye ba pe ba mama wana abi non bango na plainte moko na bango te bango to solo laki basenga inga pe mbongo na pesi mbongo fala na pesa na pesi ba 500 na ngai ba on peut ba sali be mission na ba on na ndenge na bango et puis après mais pas sinange zaka na bande ko mibale o mama na biso o na papa na biso o de la minute na solo na bino bo imaginez le solo le qui 2 mois passé mais ça ba youtubeur musu ba contacter pour ba beta même le solo ngo pourquoi pas ba bike kuna libulo mbongo ezakona bande ko bota niveau communauté o ezali plus grave parmi bato atindeli bambongo wana bango nyonso na tangi wana misusu ba niyaki même ba transaction o te na moni mbongo te ya lobi mais na sali transfert bancaire quand même banque ko sa te ko wanga na te balo ba mbongo ke te ici moi j'ai tout des preuves quand même non ça sous transaction on a te parce que ba preuve ya ngona nango wana na sina cha dans salaki habisinga mama tellement na bane ko sala trop de transferts ba benga onine lo on a mis en France wana soki woro soki rowo soki woro est bloqué et du coup banque suspectée mais bino boy France ndenge zala après on commence à transférer de banque à banque à part woro na moni mususu na ba monogramme do vu que ezala ki de trop bino boy bika ndenge mamba mbongo ezalela na poto surtout France. Et ça, na France, ils ont 1000 euros pour bimisa, ça a un problème. C'est pas comme ici. Ok, contre 1000, 100. Ça n'a pas poto. Bah, France, va fin Angleterre. Wana poto. Abendi, obendi, nebiso zalara, okokoto, bendi, mbongo, soki 1000, soki combien. Awa, okokoto na banko, bimisi 10 000. Bah, tout nos gars, on ça na on est. Nous sommes que non, business, t'as un peu le Rolande l'opété. Bah conseiller na ba banque ça la France pour bimisa 300 euros il faut advisor. Bref, à comment ça monte na ba monogramme transfert. J'ai des preuves les amis. Na koko ça tenzamba likolo. Parce que avant na ndima rosa l'émission na ebisa que ma chérie, je vais pas avoir de preuves pour ba blo ba ndo sanga na bana ko croire te que cause la solo. Ba 1000 euros ya nini? Kapo na obeta li solo YouTube. Tala ondenga zako seka zako mela champagne nzamba limbisa yo nzambe alimbisa yo azu champagne atena linzanza azo mela sotanga komba Daniel mama bien mal qui profita te na roya wana na sisa na robeta lisolo bino boya ko dénoncer ba pasteur na bato mabe o ba osala bato mabe croyant que bino boya bato malamu bozo ko dénoncer po bozo sunga bato nzoka ne bino ndo boya mabe koleka quelle méchanceté muto ayena émission apesi mbongo senge caché apesi mbongo du coup après okomi ko lela eli susu et na a final na suka na ngolo ba no a final e belo ba bangolais au tourner manduki vers ye bandeko et sali ke car ndenge ndeko mwasa bande ko dénoncer wana bino bobi ka congolais ndenga zalaka une certaine Julie Tumba a contacté ndeko mwasi ya youtubeuse pour na webisa yeke tout ce que cette dame-là, Daniel Azolo Bezama a envoyé le Kouta. On a eu famille, on a très bien. Papa n'a pas mathématicien, parce que papa Daniel a mathématicien depuis Congo. Maman n'a azali comptable, parce que maman et fille on a comptable. Yemoko a cela en a mérité, parce que la fille a cela en a mérité. Ou quand tu me souviens pas amité maman bé,
ayoki bapesi biographie balobi boye baya poto kala prodige je veux dire c'est bazongisa bo basala bo epesi keto motema mabe surtout so ayebi famille on aluka dénigrer akitisa do ayeko contredire tout ce que Daniel avait dit en disant que ngana yebi Daniel depuis mwana na ye azalaka ndoki abana ko subaka na mbetu aza moyibi aza ceci cela mama na tekaka na wenze soki ba pilipili na matungulu tata na tika ko zala comptable te mathématicien te quand de batu bazalaka bakota en contact na youtubers babendo solo la kotinda na ba voice alobi mambo bele vous savez ce qui s'est passé ndeko youtubers va appeler Daniel non webi kenana mutu moko abenga kinga apesi nga identité na bino tout atindeli nga ba photo en fait la dame Julie atindi ba photo ya plus de 30 ans passé aza connaissance ya ba parents ya Daniel bavanda province moko babu ndenge ezalaka mutu na mutu akenzela na ye Daniel alobi mama nga na yebi ekutu te parce que nazara mwana moke na yebi na nga yete na yoka yekaka ndenge tango mama zo expliquer ngai bandeko ndeko na biso youtubers abengi Daniel tala mutu moko ayebi famille na yo tala lobi na nga bo tala lobi sko Daniel aluka yeba qui est cette personne pour ba mambo grave boye et puis na ba photo ya famille mais attendez oh non ndenge za boye avana na dévoiler la personne tu dois me payer pour ça bandeko quelle méchanceté bobi que ma mis ce tambolinga mais non c'est pas possible faut foutanga tellement za pena souci ba mutango nani alaki singa ba conversation ya marambo ya Julie na mbongo asala transfert pour afuta pour ba pesa information ya Julie abise tala kombo la personne Julie Tumba numéro na ya téléphone yango tala mais c'est quelle façon ya osala musala professionnalisme yango maman non vous devez changer boyete et sali que maman ba Daniel tanga yoki et sali pasi elle connaît la dame a bengue la dame a boko yamba tikele ba message et Julie tout ma maline qu'elle était accueilli kolongola ba voice tout atindela ki ndeko mwasi na tanga kombo chance atindela ki youtubers et malheureusement comme il y a une besoin bon si a transféré que pas Daniel pas bon en combat archive et sali que ndeko mwasi Julie wana asili keli youtubers bozela na tangi la bino message na bango mibale e komaki esuka ki na kede na mukila ya poisson ilobaka na ndeko mwasi na YouTube alobaka la mer esuka na mukila ya poisson la mer boyoka je vais être wana Julie je vais être ton cauchemar je connais mes droits tu es youtubeur et non un journaliste. Un journaliste connaît la déontologie. Un journaliste ne divulgue jamais ses sources. Tu es idiote. Fais encore une émission qui me donne à plus de quoi fournir au juge. Tu n'as pas été instruite, tu ne sais même pas parler français, tu vas les regretter. À bientôt au tribunal de comment au fundana. Il n'y a pas à répondre. Apprends juste à fermer ta bouche. Toi qui sais parler français, parle de ta vie et non celle des autres. Tu te caches derrière ton téléphone pour insulter le monde entier via les youtubeurs que tu méprises aujourd'hui. Comment tu as fait pour me suivre? Moi qui suis bête, donc tu es encore plus bête que moi. Na lo bana bandeko oyo bolandaka ba bato ba réseaux sociaux na lingaka ye ya dénoncaka ya lobomba kata lobelaka bango bokanisa te bato ba ya ko dénoncer baza malamu koleka bato ba dénoncaka ya dénoncaka ba pasteur bokanisa te bango ba mieke ba pasteur ba escrokaka wana soi disant ndenge boya ko bon c'est vrai il y a des escrocs to wanga na oteto ko boya ngote ebele ba mabe koleka ezaka ke muibi alinga ba iba ete système à kizengi système à mutuna sema kolikolo en tout cas on a regretté message oyo so une petite ba image te eza pona obomba identité bandiko OK ba comprendre ba to ba oyeba so balandaka bango wana eza problème te mais je crois côté wana quand même nazaki mutema malamu parce que so ezali pona détruire na ngana balancer nyonso na tchela bino parce que j'ai vu des preuves na opesa conseil na bandeko o bolandaka biso bandeko pardon bo sala musala oyo ki youtuber kinini boza ba professionnel et puis bolinga mbongo na ndinga malamu bien malaki et profitera tetala ato zuba million so jongo na ndinga mabendi melanga et obeta yo et obimiso lepre et bimiso lepre autant na sa malédiction
et na oshite na vidéo ya suka parce que maman na lobeza tellement motuya. Et la famille nazo continue na bana koloba nazo pesa conseil na bandi on a ba blogueur, ba youtuber, ba tiktoker et autres. Et maintenant to libre ya rosa musa na yeninga lingi mais ça juste conseil à la apprendre ou à laisser. Bo éviter o liambo mabe, to pe masumu to na ndenge ya mabe. Éviter parce que bien mal acquis profiter hein. Tango ozosa mabe pour profiter dans consciemment et que ce que tu fais là est mabe. Yeba ki au bukambo manango. Ouais. Il y a des créateurs de contenu oyo ba montaka ba contenu à remonter. Et le resate a créé histoire ya lokuta ou encore a joué dossier ma manipulé topé à bambia ba kisi marambu o ebi ke eza monté de toutes pièces. Donc les solo a beti tam sudi pour ça eza solo 96 heures lokuta ka po asala ba vie ka po akota mbongo bien malake profita te neti li solo ndeko a beti a onyonga na motema. Vous croyez que ndenga nyonga wana e ozala na avantage na bino et surtout na mbongo ya pesi obino bozali nango besoin na place bo sungaye mais malheureusement bo lelisi ende likusu ko lelisa moto azali déjà na pasi na motema abisinga mama passer on a lenga 10 000 euros à peu près na espace ba mois ebele mais ba on balenga 5 000 euros à peu près na espace à une semaine. Il y a des jours, même pas un mois. Même pas un mois, n'est-ce pas, ça va jouer balenga 5 000. Le bazoye qui est pendant mon bobeko de autre banalinga là bas sakani nandeko moi si quelle méchanceté. Il n'y a pas à réaliser à obtenir des quantités à obtenir on a divagation. Bandeko na ba transfert à 1000 euros. 1000 euros ba tindela ndeko moi si à YouTube ezawa ezali. A Hollande émission oyo. Ayebi ke mamna olo beze ya solo. Maman, personnellement j'ai un message moi au pesa yo, hein? Et na ndinga mabete hein. Toi binemite, toi famille, toi bande de biso so ba congolais, OK? Na émission na sali. En tout cas ceux na loro na lobi ya mabe, limbisanga itope bo limbisanga. Mais na lobi ka vérité. Tam sou façon na ya lobela on peut-être s'appelle ici bien noté. Et mes bilo on na lobi na fondé ba pardon ba message yango. Ba conversation ngana ndeko yango mais nakoyi ko matsango te na o matsango te pour na coterner image na binoté parce qu'il y a déjà qui croient en vous hein ils en a battu bandi marabino net récemment na moyen na commentaire moko pa ya mamu mutumo a commis à lobby en tout cas jusque là ba youtubeur mi baleka ba convaincre nga ils en mamu na ndeko mwasi wana ko baloba français et puis baloba rango bien bande on a bande koloba na ndeko na biso ya mwasi nazali na message moi opesa yo ba mam na lobi awa na ba preuve na ngwa ya on te permettre na koloba parce que so ba preuve ezali tena na osa émission te et na na santé na zo risque wana te maman ko dénoncer mabe ya mabete surtout so na ba preuve na yango ba pasteur effectivement tant au vivre ba faux basé ebele mais ça là très attention à contredire le lobanzambe. Et quelques jours passés dans lesquels on a continué, on a soutenu bande on a ba youtuber, on a ba notification, tellement on a ba compte à fois en désordre, ou on a côté na liker, na s'abonner, ça ne coûte rien, coûte en anglais l'autre. Et je soutiens comme ça, hein, na ba benga ngonini, na anonymat, ouais na besoin na obete la ngote ngote. Na la na ba émission mingi. Au salam ça no bien na wanga na ngote muto mo sala elo na perfection azate biso tout ba fa ezali donc ya bongisa so ezali to bongisa na le cas récemment pour na biko dénoncer mi ba pasteur effectivement ba pasteur amadi bazali na que lo mo lobi ndenge ba kosa ba chrétien ndenge bible kosa ba chrétien que va bimana côte ya dans ça très attention si on a lo ba non eza pona lingio batela mo babone noza nango mo bambongo nozolia wana batela yango maloba na nzambe basana nango te omoni bato bandima yango biso ba oyo eza parce que to expérimenta hein soki ozwa conseil oyo gloire à Dieu so po moni ke ozwa yango te parce que ça n'importe quoi ezaka yo mais ngana o prévenir yo pona préserver yo na mabe parce que ndimela ngai
Et pendant que na ndo ko lobelo ko wana message on azwaki ezai ke so sali attention te o continuer na lolengo zo salela nzamba obeto nzamba obeto nzamba obeta. Et même de mobali oyo bosalaki na ye collaboration na bité na benga bongo po bolia ndeko wana mwasi wana mbongo yepe nazwela ye message mbi ya écoute ça déjà ya moi kala kana kon dénoncer mambo ya ba église na ba pasteur. Vous savez les dangers à ko dénoncer ba mambo ezali ya bonzambe to spirituel. Danger à ko dénoncer on so na mandaté eza que risque eza yo penza mabeto. Pourquoi? Parce que et ko arriver toujours au égaré bateau. Au égaré bateau. Et mutunyo so égaraka ba âme azana très sérieux problème na nzambe parce que priya âme moko za makila Yesu. Jésus a coulé son sang pour obik sabatu. Et du coup tant yo ozoya ozo dénoncer tozo pesa ba message tozo lo ba maramu contre l'église, contre ba faux pasteur, ce qui n'est pas du tout mauvais. Tant ozo ba ko dissocier bonzambe ya solo na bonzambe ya mabe, tu auras des très sérieux problèmes avec Dieu. So na ebisongo za parce que na lingio nzambe vraiment sunga yo na problème na yo te ni na qui que ce soit na le kaka na opesa conseil na bino karate me na bandeko tout o basala musala oyo vraiment nzamba pambola bino pas sunga bino na ndebo zo sala musala oyo pour te rendre ba compte et pas na nzambe. Bible zo ba na tanga suka ba to rendre compte ya ba maloba ya pamba pamba o ba bimisa ba maloba pamba pamba eza ba malobo bimana ba facilité to ba légèreté to ba maloba moko oyo batu baloba a réaliser te que eko créer ba dégâts. Na oki mana oki pasi ndeko mo sa pesinga pasi apesinga maman s'il te plaît c'est la émission na pasi na motema ko réaliser que ba rouler ngai ba mbongo belé na bimisi. Pour on a sungi malheureusement n'a s'est passé des victimes en coupables. Et que Dieu nous aide. Je crois qu'à mon thème mal à moi. Ouais, parce que bon dimelangai Batumususu a apporté une plainte. Et avec tout ça comme preuve, et vous serez poursuivi et vous rembourser Bambongwana. Ouais. Parce que ma preuve est il y a un virement. Il y a besoin que ça va bon. Il n'y a pas si mon là ça en atteint 1 centime. Hein? Qu'il y a shopping, ça en a 10 pi. Tu peux 10 centimes sur le peso biloko. Bah, on peut sauter. Mon là ça en atteint 1 euro. Et du coup, bah, mon a biloko à bon, bah, preuve, bah, bancaire, tout ça, dans le machin. Apporter plainte. Bon, fout en bon, bon, fout en gros. Mais à saler en côté. À l'intention, faire au sale en côté. Non, qui m'a, non, qui passe. Quand même voir sa maman na ndenga zo ko regretter pas opesa conseil na ndenga na biso mobali ou amukuse ya youtuber na loba mingi te na suki je crois na lobby déjà assez et puis voilà na onyo so na lobby et na dénoncer ka mabe et avec des preuves bien sûr ouais parce que na wa ya lobate suki ezakite mais suki za lo mona lobby mabe et to bo sepete na lobeli en droit bolimbisa ngai ya on a le bapé na balandi bato balanda faites très attention faites très attention à bato misusu to ba message musu bozolanda to bozoyoka vérité aux andé mususu mais bon mukilango ezaka ndengo na to lo banini et actuellement abisinga ezana bato musu babenge bali babeta masolo wana e bazo senga pe mbongo nsabela lola et lo mo motu ya ngana loba bon mon nom dans ndena osela musala na lobité que bopesi bosenga mbongo te non ya musala personnellement na ndeko moko na senga mbongo na beteli solo moko je crois la izana ba été ndeko moi za na France ba skoka mbongo lopango plus de 10 000 euros moi moi za en Angleterre na ebisa pesa nga 200 euros pour na yeba question na sala émission ba ozong c'est mbongo oh non maman na mbongo te déjà na sala na mama kongo na futaki pe déjà mbongo lukalo lobana lukelo koka et alinga désister nga pseno t'inquiète. So mon go lukela ko ka pas de souci mais na la vidéo na sala bazongi sela mbongo na ye ata différence de la mais bien que akabela nga koka et avant état après ko sala émission atindela ngai apesa nga quelque chose 100 euros
alakaki ye moko na yebise no tinda ona Congo na orphelinat. Zambe na moya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe pokwa Zambe na moya olatike mo vandina bo santu ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe pokwa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.